Salut, salut la mifa, baby salut angai famille libota. Vraiment on appelle Sibino Mbote partout où vous êtes dans le monde entier. Topé Sibino ba bon début de la semaine, baby semaine et bandé en tout cas. Makambu ya malamu eza na semaine na biso ndenge bati nzambe vraiment apombola biso afungola ba porte bisika eza kokanga vraiment en tout cas semaine ezala kitoko mpona biso nyonso vraiment topesi merci na nkolo oyo apesi biso mpe na bomoi ya koya koloba na bino lisusu na mokolo na lelo bandeko na nga vraiment merci na nkolo yesu na pema oyo apesi biso mpe na makasi azali kopesa na nzoto vraiment nzambe azwa lokumu balobi toke kuna topesi la maman chérie des familles libota mama belvikandi la patrona balobi tozoko poussa na peni le 12 octobre mokolo mwana nzamba botamaki mama belvikandi la patrona babi Poutine na bango babi ekoyinda le 12 octobre vraiment tobongama famille libota balobi ya biso erataka te bokomona ba surprise comment notre maman elle est aimée vraiment azwaka ba cadeau partout dans le monde entier. Tozokoma mikolo yango tibebi ka ni ezalaka ti babi vraiment tomilengele yo oyo bongisi lo mo mpona mama Belvikandi la patron en tout cas n'hésitez pas de contacter bato nyonso oyo bazalaka pembe na mama Belvi mpona kopesa eloko no ekokoma babi vraiment wana agence ya sur bato ya sur ekokoma kado no ekokoma na maboko ya malamu mpe akoaccueillir yango vraiment na motema ya kofungwama voilà en tout cas bandeko na nga wana eza vraiment introduction na biso tosali yo oye pour la première fois na kata chaîne na biso en tout cas osabonner opartage oliker ezalaka nango mbongo te tofuta mbongo te ezalaka gratuit okosabonner gratuit bandeko nango fini ka place wana ofini na cloche ya notification pardon vous avez une notification à chaque fois que ceux qui sont publié vidéo na biso vraiment en tout cas beaucoup n'allez jamais dessus on a quatre chaînes na biso balobi ma finga zéro vraiment tout ça la kaka musala na biso comme il faut tout ça pour promouvoir les artistes na biso onyo ça ça musala malamu en tout cas tout ça la kala mais ming de peut-être la belle vie quand il la patronne mais artiste nyonso vraiment azo ça musala qui tout en tout cas tout ça kana pour la encourager pour la kolobela to lingande ba anti valeur ti biso vraiment la chaîne biso ba anti valeur to boyango ba mafinga to boyango ba insanité to boyango makabujo sana mabe en tout cas pas na biso awa vraiment soko lingaka ngo en tout cas nasengi na yo o désabonner na yo parce que à place nous ezati biso vraiment tous na ba droiture na biso to kendaka nango avec le PO to mona ba mona naka en tout cas to kendala bango bien to kendala bango kitoko makasi voilà la famille de kobete li solo babili solo ya film na biso ba film na biso traumatisme la famille traumatisme tout le monde déjà moi na biso ndinga comme traumatisé a commis vraiment traumatisé moi na biso alingi na ye komona mwana mobali te y compris son père bandeko na nga botala niveau y compris son père aboyi ata papa na ye amona papa na ye papa na simba alingi te donc moi na commis traumatisé alingi susu komona bala mibaki na vie bandeko na nga botala niveau après makamba boyo ignorer film non makamba boyo ignorer film o ba leso eza na kati ya film o film kitoko be bandeko na nga o ba leso be ozwa ngo wapi soki pa belle vitivité o kozwa yango wapi ba niveau ya ba leso ya boye o sentir que éducation de vandi ba leso ya vie o ezolelisa ba parents misusu na bandako o ezopesa somo o ezopesa biso ba leso moko be ozwi pele mo boye nde o to bosana kala lelo vie komaka mode alix vie mode lelo komaka kasoki ndenge ni mode android ba film mi komika ya ba android ba film aboy ba titre ya boy ba vision aboy en tout cas c'est nulle part ailleurs ce qui ça pas belle vie yongo na sengi na bino bandeko na to kota ka to zala kana na belle vie tv bisika ba film kitoko ezoleka o eza na ba leso moko ya kitoko bato bazozwa mais ba vie eza moke bisika o eza que bazo ba futilité ndezo leka kolakisa bato comment gagner dans la vie comment kozana mbongo
lelo na bafilme misusu eza kaka bato fo ozala na mbongo fo osala boye baleson morale oyo toyebaki eza lisusu te me bisika nde bato balingi bakotonda me bafilme boye eza bafilme moko ya kopromouvoir bafilme ya belle vie ye bandeko nanga eza eloko moko ya kopromouvoir yango toyeba komatisa yango alors tokomatisa yango ndeni soki biso moko tozokoka kotala te tozokoka kopartage yango te ya famille topartage totia na bastati topartage na bafacebook na biso tolobela filme na biso tokata mwa parti ndamboka totia na facebook na yo opublie yango na instagram na yo opublie yango na tiktok na surtout tiktok etalamaka tellement trop soki tolobaka tolingala patron c'est une meilleure façon ya kosala eza kaka ya kosoutenir ye pardon eza kaka ya kotala bafilme na ye ya kopanza sango na ye ozomona yango wana nde kozala elengi mpona biso en tout cas tozobeta lisolo ya filme kaka nde nayebisi bino tomoni Priska oyo nde bomoi natie na titre nanga balobi Priska Chinyos aye lelo pa belle vie yaya filme oyo kosuka boni lelo Priska andimi na ye akota guerre na belle vie wow nyonso na kaka po belle vie azalaki mwa mosala bandeko nanga basituation mosusu na vie tokomaka nango tolekaka nango c'est très difficile hein? C'est très difficile yango omonaka bato mosusu omona leka na vie ya pasi lelo soki azwi bokomprendre azosalisa bato bozokomprendre pourquoi ayebi parce que aleka na étape wana moto alekani na étape wana te aleka na vie de luxe bato wana bazalaka na bango na souci ya bato te mpo yayebi ne pasi te donc yayebi pasi te soki oza na souci no oza na pasi ndeni oza na souci na yo te mpo moto aza na souci ezaka moto ayebi pasi ndenge ezalaka moto aleka na badifficulté na vie na ye nde ye mpa koza na souci ozomona oza na souci la famille mais mosusu vraiment en tout cas désolé bazalaka na bango na souci te eya nde yamona filme na biso ozomona motu oyo ndenge aza wana ye pene na vie na yebi na ye pasi te akopesa mpe conseil moko te oloba mpe lo te mpo yayebi yango te abalomona kutu nkele liboso na ye me moto aleka na étape wana ayebi ntango moto azoloba ntango moto azolela azocomprendre moto oyo non mpasi onga namonaka akozonga vraiment bisika oyo na ndenge ya bande komona siko atali sikoyo ndeko mo pepe eloko ane ekomeli ayoka susi akosunga ya ozomona sikoyo eza na bato mosusu na vie balinga bato babonga te eza filme na biso oyo eza na bato mosusu na vie motu soki aganye vie epesa bango traumatisme ndenge epesi traumatisme wana epesi Priska na Ais na kobosana kombo wana epesi bango traumatisme ndo bakomi traumatize mpo kaka belle vie avant esika wana tala niveau bato bakomaka traumatize na bonheur ya moninga moko boye quelconque bandeko na nga tozwango la légèreté te filme oyo tozwango kaka te toseka mais totire baleson nga na tire déjà baleson na nga yango moi na ye mpona kotalisa bino tosolola vraiment oui bandeko na nga tobeta solo quand nde naloba na bino totalaka bafilme mais tozwa vraiment ta compréhension te tocomprendre parce que motu na motu aza na ndenge na ya comprendre makambo tokotala filme biso totali mais motu na motu aza na ndenge na dégager biloko moko na kati ya filme yo kodégage kata mosusu mibale baleson kaka mibale me motu mosusu adégage 10 na kati wana ozomona motu mosusu adégage 3-5 mosusu mpe kodela de 10 mpo anini parce que toza nde mo te motu ya moto azalaka na compréhension motu ya moto aza na motune motu ya moto aza na ndenge ya koréfléchir motu ya moto aza na ndenge ya kosala analyse ne to mpe ya komona likambo moko boye oyo ayoki to mpe amoni yango omoni na bafilme eza na moto aza na ndenge na ye azwaka baleson na ye na kati ya bafilme yango omoni deux fois ere toyaka boye mpona kolobela filme eza epesaka biso bamayele epesaka bato mosusu bamayele ntango mosusu andotala filme azocomprendre vraiment te mais à travers mo éclaircissement na biso ya mokie mo baleson na biso ya mokie oyo tokoki kozwa na filme aseseli mpe ka comprendre alinga sous filme makasi alors la famille ntango tosala bapromotion ya bafilme na biso topartageako toyemaka tokommentaka tokotaka mpe
La plupart des arasaux qui te film mais bon toujours le bel film bah kota ate. Attends que moto a na chaîne. Ceux qui n'ont pas loko ils ont coach ba tu na moni que on des coach ils ont ça qui coach ba vie au muta chaka ils ont coach ba vie parce que chaîne alinga bongote YouTube alinga bongote dans le monde YouTube otoya c'est très difficile muta coach a coach l'autre ba vie kota te faut ba vie kota ka ceux qui étaient au monde ba vers wana ne so ba tila biso le monde kiti donc muta ça singa a coach loko siko tango to na posa vraiment ya kolobela ba film every day ndé ba loba en anglais chaque jour. Mais au moins, la promotion, beaucoup tâté. Ça décourage. Mais si vous avez un coach, tu préfères coacher le coach, pour que chaîne est là. Eh, soyons sérieux, la famille. Nga loba nga vérité nga bomba nga te. Nga so na mo likamba tuka ba likona nga na loba kana bomba te. Na bomba ka te vraiment. Yango mo no yebisa bino. Donc c'est comme ça. C'est comme ça. Tout le temps, on a cette na sali promotion film bon. To kota. Vous tcha ba commentaire bilé, vous tcha ba j'aime, vous partagez. Et ça nga bi ko pousser nga sur le bina chani. Mais na ko tcha ba film bon rien. So na tcha mission mususu be bato ba koti. To za la bato, so ki za ki yo pe na place nanga. Ngo sa, ngo tcha ka o bato ba kota non? Ya, c'est ça. Alors, ils ont vraiment souhaité na biso te souhaité na biso za ka. Ya ko sala ba promotion ba film. Tout ça là, on peut filmer le quoi, ben faire coach à filmer chaque jour. Tu as peine à pousser à coach à chaque jour. Bon, mon émission dans la route ça là, il y a des gens au bas comme comprendre les lots qui ma fille est sur un pouvoir te. Au film de l'artiste, mbatu est sur un pouvoir te. Eh, ça on a pouvoir mon côté soutenir bah comme on comporte au moni la vidéo na auto chaka manuela qui toko to ibaki mutabarando. Mais tout le monde m'a quand même sous oiseau le bela pour la fali. Et tika kinga famba bandi kuna ngana sa ki vidéo wana et tika nga makasi et tika nga makasi bandi kuna nga c'est comme ça baranda on continue on tu wapi alors tout continuer na ba film na tout continuer ça ba promotion na biso bino nde bo pesa biso makasi bo pesa courage ya kolobela ba film ceux qui bo kota la famille libota ya so bo ta ba tonto ça ba promotion bino bozo kota bozo ta bo pesa courage ya kosala ka ba promotion. Hein? Vraiment bon meka ko aider surtout nga vraiment bo aider nga parce que pour ça nga za la chaque fois ton épisode des okota non c'est une promotion mais des fois oh ça promotion ba vie exacte ozo moi ya mo ah non ça promotion ba vie te faut mena lukelo musu ceux qui bino bo aider biso en tout cas ensemble nous marchons tout ça lo comme lampe pour la belle vie et tout ça vous me lo comme lampe pour la Poutine alors so bolinga Poutine donc tout ça promotion beaucoup takabo partage takabo commentaka et que ça l'abso vraiment bien beau ça qui est bien que ça l'abso bien et ça l'abso bien la famille bota en tout cas quand on est tenu sur la prisca tout le monde filme so kende tout le monde prisca ba yé et après là on dit oh prisca ba sala pas belle vie point d'interrogation la famille façon on a monné la makambo pour que moi c'est Patrick niveau azolobe avec audacité yaya bakoki pe kokini na banda ko banganga bakoki kokini on peut kisi bon moi le belle vie pas belle vie pas ça ce qui est loko nini pour ka ba gagner oui la vie c'est comme ça il y a des gens au bandimaka qui tient mutu à mutu pour ya zwelo moko be quelconque et ça na batu su bazana bona motema te nde ba biso ozaka na moi motema ma be vezaka na motema ma et ça na batu nyo soti bazana motema et dans la bâtiment tout ce qui déjà est loco ya linga qui yeux en tout cas il faut ça là tout pas récupérer mais ça la bâtiment sous monde ah ok na tiki nanga la tiki nanga ye pour na kuluka kimia pour dire que le cœur de l'homme est mauvais bande konanga motema muteza sanduku to yeba na kabilongi mais to yeba na mitema te yango il faut faire très attention film oh et la seulement bébé n'eb si bande konanga la moment on les filme bandi film le bossé bandé non teshiko et bandi na ba épisode de souka film vraiment bandi bien donc découvrir ma cam la souka a pe pas film ba moi ici les types sont là pour ça waouh c'est du waouh la film oh film moi qui toko bandi ko en tout cas vraiment tous là on a côté cimenté non bouger total la film la biso vraiment bandi ko nga et que ça la bien épisode de ce côté ici en tout cas tous là on a to kota to partageaka et ça vraiment meilleure façon
meilleure façon de soutenir Poutine quand on a l'obaka. Tu as to consommer et puis tu l'as dans la boquille bignonso. Tu attirer attention à la film oh presse là et que les bons ni moi là voilà. Tant la moi là comme traumatisé. A commis vraiment ali comme la ba mi balti. Ko violer eza facilité. Bandi konanga bana mingi baza violer lelo. Eza nini? C'est parce qu'il y a des divorces. Divorce c'est le comme B. Na film au Belleville total c'est sopé divorce c'est le comme B. Bobo ti moi na bino, boy ba ko encadrer moi na bino. Boza l'ensemble. Ozomona parce que ba parents mingi bazo bebisa bana. Et amoko posile azaki atana pour sa maman na été. Pas autre soki azaki na maman ne peut-être makambo lingo comme il a été. Soki azaki ensemble na maman na papa ni makambo lingo comme il a été. Parce que maman Léa a déjà na ba guerre envers moi na wana. Babi mbanda za kambanda bandeko nanga. Bambanda o bandimaka bana facilement baza mukie. La plupart bazalaka na ba haine ata kutu tomba babotaka mwana ngo ya zalaka na été. Ponga na bi ba guerre ezalaka mingi temps mosusu ke mobali pena boto mwasi na boto la kio mobali obozana bana ya boto la che trouble pe bazaka na mobali wana ezaka mabe. Mais o ezaka ki ya ko boto botaka no kala boboya na mobali ya yo mwasi yo kokuta mobali basi baboya na kala na mwasi wana yeba ku histoire te. Wana ezaka nango normal, il faut linga no bana wana ezaka nango normal. Mais comment la guerre d'esprit na makambo eza facilité yango no moni ils ont des leçons belles au pesabiso ba jeune fille en tout cas beau se préserver debi ki eza ba biloko moko yaka moni ye oboti mais beau ça l'effort beau se préserver beau linga mingi ko bota na kata mariage au vandi na mobile na yo bandi ko bota ba na bino ensemble beau garder bana na bino pona bino moko ezala te ke bana bakendaka koto bazonga koto na sepelaki na côté ya papa Guy koloba ayebi papa Serge omoni yo moko bebisi foyer na yo omoni bana une fois que bana maman na papa baza ensemble te bomoni il faut bana babebaka parce que surtout ceux qui boza ensemble te yo papa na maman boloba na te boyokana te c'est vraiment très dangereux encore parce que bana ekoma mingi bana ezalaka na ke pa maman tant ake pa maman yo papa oyebi te mais aime so akomini kuna te to akomaki kuna vandika ata mokie ake kosala bamakamne mosusu ntango azonga mpe kaka ezaka ke nautaki pa mama ozomona bana mingi babebi mpona bongo oyo naza pa papa aime so papa kendeni ka ata mokie mosu mpe mona alalaki kuna mama mpe mona overfait te azalaki pa papa bon papa mpe overfait te azalaki pa mama ya bango mpo anini bango mbe balobanaka te nda na koverifie ozomona moto overfait aza te mpo bokabwanaki mabe yango vraiment mingi bandeko nanga baparent baboti tosalaka fort tosala famille fort ya koluka ata mabe ezali toluka kobongisa tozala ensemble parce que foyer oyo evandi ensemble papa mama bana ni mwana gauche ni mwana droite bavandi ensemble en tout cas ezalaka toujours béni mais basere na biso oyo bazwa baku na bajeune fille alaki jeune fille abota avant en tout cas conseil faut kobota mwana moko mibale garder bongo kobota lisusu te zela ti mobali akohonore yo et puis tozalaka mingi soki oza na bana na yo bolukaka mwana bagarde esika moko soit azalaka pa mama yo yoka kotala ye ube soit azalaka pa papa yo yoka kotala ye ya systeme akotindaka bana bakebo yake pa mama papa ayebi kaka mwana aza pa mama to pake pa papa mama pa ayebi kaka mwana aza pa papa eza vraiment kitoko te filme oyo epesi biso leçon botala mwana nde akomi traumatisé c'est pas bien nyonso ezaka agir pour la séparation ya baboti malgré basala yango ezaka na kibo jeunesse mais tandi rattraper bango bongo boni obosala yango na kati ya mabala bozana mwasi mingi ba papa ozana mwasi na yo moke kobota bala libanda bana wana baza pa mama wana kuna ba conséquences ya vie bandiko nanga ba parents tozala ba bon parents pour la bana na biso pour la future bana na biso oyo ekomela kwa na vie kolinga te komela bana na yo mobotya malamu encadre mwana soki baparents basalaka badivorce yo kolinga tosala yango soki na famille na bino bozala babanini yo kolinga te obota bana parci par-là yo kosala yango te mpo yo oza moto wana te okoki jamais kokota na lignema ya baparents na yo so baparents bazalaka bongo bazalaka na basi ebele babota bana parci par-là yo mpo okota na rythme na non
Attends que chrétien ko ko tana rythme wana te. Boni conséquences ezaka pas bana. Alors vraiment ils a ba leçon et puis si on a kata film la so au belle vie puis si on nzambe apambola belle vie quand il a patrona mais Poutine to sengi sans la biso vraiment ils qui to côté en tout cas ça là est fort vraiment bandiko son ezala bien pour que tout le film ceux qui toko son image en tout cas to meka vraiment ko revoir en lisusu bien au sélection ndenge ka to lingaka les pas tout lingaka et ça la bien voilà la famille il y a un canal qui vraiment kolobana biso en tout cas beau partager beau s'abonner ou non ba s'abonner beau liker beau commenter ko ça langa bien makasi na ba commentaire na bino surtout famille beau en tout cas je vous aime tellement beaucoup nzamba lola apambola bino batelanga bino abatela pe Poutine presque to bengi 3 fois tika Poutine ok sinon bye la famille on se retrouve à la